la chaîne qui nous informe. Mbote na bae bonso bazuli baku ya kolanda biso na Chantal ya Nzambe TV ezanga ya bino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise. Lelo toye na rubrique na biso elambeli ekeseni lelo tozali na yenani akolambela biso alobi akolamba lelo 3 pièces wana amemi biso déjà na ngambu kuna ya batu ya Bandundu. Donc tozana mama Ida akolambela biso lelo mayebo mbisi ya kokauka elambeli na biso ekeseni. Sinon bo s'abonner massivement, bo liker, bo commenter, bo partager bilengi aboye bo komona ngokaka na Chantal ya Nzambe TV. Na Chantal ya Nzambe TV nde boromona elambeli ekeseni. Matondo mingi na tatanza komba ako bombaka biso toko bika obena ngolu na ye biso soki Nzambe te tozana biso na monsusu te. Un grand merci à Mayende, maman Chantal la sublime, Mayende Chantal Yende Pumbu motema batu ya papa Joseph Kanda Peti na bosanité lisusu DJ Overdose, John Cash. Là, je vois les lions de la tribu de Jida. Charles Pumbu, le jeune millionnaire. Charles Pumbu, bébé, la joie de Mayende. Caroline de Mayende. Pourquoi pas champion Béton, champion Rodrigue Ibanda. Un grand merci aussi à mon réalisateur Maslo Mambote, à l'assistance de Christelle Ibuku. Tozawa, Torosala. Obe musala biso a ma finga ezalara vraiment te tosalara obe mosala na biso parce que l'actualité nous oblige à faire des analyses. Ingénieur Rodrigue Mulundu, le plus grand revendeur de véhicules dans la ville de Kinshasa, na bosanité lisusu le silencieux de la ville Rodriguez Moke. Toute l'envie en parle. Balobi Azara Yemoko, Mobalia Batia, Mama Rit, na bosanité lisusu, Maître Christian Bassansi, mon avocat de sursure. La qualité des choix ordinables pour Amba. Docteur Dieu merci beaucoup. Le papa n'a pris certure. Voilà, on est là. Montréal, si tu veux même langage avec moi. Salara Randing tout salaka. Maman Ida, tout partager micro. Voilà. Ok. En tout cas, Zala vraiment souple. Lelo, malgré na pesa qui déjà moi, ndenge balobaka kaka ke tokolia lelo mayebo na biso na mbisi ya kokauka. Basakisaka ngo pe na mbinzo mayo lelo oko salela biso ngo ndenge nini ne lambeli na biso ekeseni awa. Ah, marishi mingi vraiment bana putu bana mukili muvimba. Bino mongu yibi mama Ida pie parce que mama Ida tangwa lambo aka ilubu na ye voilà bino mongu bulu bagati ilubu ya mama Ida izala nini bushi bulubi voilà. lembula oh yangai ba lembula izala sign izala nzungu ukusala boy parce que izala ka mama Ida alamba Yolanda façon mama Ida olambila mayebu oyo voilà mudeli oyo umona nanu te naza ulamba mama journaliste naza ulamba mayebu biso to binga na munoko na biso kinzegi lokwa na anglais boy oh adidu hosa anglais ndaka yedu na anglais ga vediri naza ulamba kinzeki makutukutu ba misusu babinga makutukutu dans makayabu ya matoi makutu matoi mayebo ya matoi ya makutu naza utiana mbisi ya kukauka mbisi ya kukauka na sari melanzi na sari ngusu na ngolo bedi na sangisi bangu wana isanga na ipesa vitamine parce que na lamba biloko zali na tileri voilà na lamba ba ville fete ngana lamba izali na tileri voilà bio naturel yangwana na sukuli mayibu na ngai tangu na sukula ki bumona kite parce que na bandaki kusulango izala kana zelu mingi kwa uyibati zelu siri na mayibu utiadi boku na yona ntia nzungu voilà usimbi na ntia nzungu fasonga impi na ti ukoti di boku na yo uza usimba na nti kuna yumku uyuka zelu normalement ko skolango combien de fois bien bo fandi sarango non na mai po bazelu wane lo po izaka bazelu makasi yango ikipara ba foya maite yango ikipara kaka façon za ko sadila uza ko simba nanti veut dire traitement na ye
kwa uyibati ya teli ya kumiswe simba kataka nanti nde uza kusanza ba mai uza kusukula yango uza kuchadi boku nanti so kumoni mabele za lisusu te yango na ibongi teli. Voilà. Zélicile. Dans mayebo na biso ya mato ilelo obongiseli biso yango na mbisi ya kokauka. Be pisi nini déjà oyo bombeli biso parce que elambele keseni lelo to kolia loboko ya mama Ida. Lembula ya mama Ida. Fediri. Awa izali tamba ipisi izali ai. Izali na ndembi. Izali na pidipidi. Voilà. Na bicarbonate. Bubingani. Bicarbonate maida. Oyo lobelo moya madea. Bachaka bicarbonate. Na uchampi l'huile te. Ocha huile te. Mafuta mbila. Oh. Natileri, ngana lamba natileri. OK. Naturel. Yangwana. Parce voilà. Que mafuta mbila izali na vitamini E. Itel tarameso. Vitamine E. Itel tarameso. Soza utsadi la mingi mafuta ya mbila vediri za usukula meso izali mpi vitamini pwana basanti na bisu. Na ibite ukulungulanga na kena ubwaga mai. Ça continue, ça tourne. Mama Ida lelo mayebo na biso na mbisi ya kokauka. Abi faut ko sukola yango bien. Tant ozo sukola mayebo na yo, ça serait vraiment zelo nyonso elongo et donc il faut ko simba penza na se po mayebo ezalaka na zelo ebele. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Nalingaka muntu ayibati mama Ida ngunga oyo asilamba kiboya asala kiboya atia kiboya. Voilà. Nalamba ga itapi na itapi muntu aza uyibati na itapi boy mama Ida atia kiloko boy na itapi boy mama Ida asala kiboya. Voilà. Nikula moto na ngai mpizali déjà sina pedisaki parce que naza kulamba na makala. Voilà. Kulamba ipo na rate izala na leso kulamba. Wana na sukuli mayebu na ngai zelu nyonso mpi isili na nti zelu izali susu te. Voilà. Yangwana naza kucha mai na moto naza kucha mai na moto. Cha mai na moto. Bongo na cha bicarbonate na ngai. Voilà, bicarbonate soit nous tient la kati ya mai. Na ti mai na moto naza kuchana bicarbonate mbala moko. Voilà, ça continue et l'ambeli ekeseni moto na moto ala mbana lolenge na ye. Awa tumoni mama Ida azo lambela biso mayebo na mbisi ya kokauka atie bicarbonate ye atie na ye mwamba te atie na ye mwamba te papa misusu balambaka ngo ya nguba atie boye atie mbinzo atie mwamba me ye atie amemi biso vraiment bantu nyonso ya bandundu na pesi bino ya mbote donc amemi biso penza ne lambeli ekeseni bapangi na beno wana na moni ya nono basensi les millionnaires na posalité lisusu Papi Kuka l'entrepreneur congolais toza wana Shikito Bangu mokonza banda na pie bino bambote. Voilà mama Ida wana otia ngona na moto itoka ana tanda mpina za usala mbisi ya kukauka na ngai na lungula mikuwa bampusu bongo so imai wana itoki na tiba mbisi. Voilà. So na tiba mbisi itoki mpi na ti mayibu. Voilà. Wana na kama tiba ipisi na landisi na teto koma na biso ne etapa na toko kende penza mwa moke moke elambeli na biso ekeseni. Voilà. La chaîne qui nous informe. Comment? Chantal Yanzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité.
Shena Banamboka, Chantal Nzambe TV. Sokolingo ye baba sando ya mboka, kotana Chantal Nzambe TV. Mate ya kitoko, baimiso ya kitoko, kokota sana Chantal Nzambe TV. Ngusu te izalaka makasi na kati ya difungula bisalaka makasi ikupesa maladi mbisi tuliaka na mpusu izali ngolo kula bwe ngolo azali na epete pete wana mpusu nango tuliaka na biso tuliaka mpusu nango isalaka iloko te voilà. Toko Banabiso, donc Maïda oza comédienne. Théâtre Nabiso le continue mbutu malgré Toro Lamba Nabiso, mais on parle de tout sauf rien. Toro Beta Nabiso moi di solo pe tant que oza pe actrice oza comédienne. Théâtre Nabiso continue mbutu le koma ba famille oyo famille libota o baba cook et lelo Toro mona ba lobi ya Gabi ya lobi ya lingara na esila et créer moi makelele et tant que yo pe actrice ozaka na préférence na yo oyo moko peso nzolobite ndeko nanga o so akoti na scène na sepelaka na ye mais na linga nanga baninga nyonso mais na linga nde ndeko nanga oyo bon ngai na bakodeme nyonso soko baza usala musala na sepela kaka na muntu aza usala musala kitoko voilà izala ubandi lelu so na muntu usali musala na bien na usepela na yo na undima yo mpe yango wana kaka orondima mozape na préférence na yo oyo polo bike bango nyonso baza na bango bien basaka musala na bango lelenge longo bani mais oyo penza na santaka penza neti ya Gabi abi ya linyaka na esila bisalo mams pomba scène na pesi bino mbote sika buzwami bino abi ya linyaka na ye penza sila bon izali façon muntu aza umonela muntu naye si la bandi théâtre lelote uza uyuga si la ibi théâtre ubanda kala tangu si la za ujua wana parce que si la baza ubinga ite na bambuka étrange aza ukenda kusala ba théâtre ba film veut dire ba ibi ta ibi musala yango na albaiti muntu oyo asala musala kitoko bantu ba féliciter ba undima façon Gabriel amoni la raye Fedi asala rampi musala na ekitoko. Yangwana Gabriel mpi andi magaye. Voilà Gabriel andi magaye mais lelo oyo tomonaki Ursule Peshanga Mobutu akendaki na Nigeria kuna balobi Gomez auta pe na groupe ya List Boy Gomez oyo bakendaki na Ursule Peshanga na Nigeria kuna. Gomez on a sala ma film ya Nigeria. O ba kena ina Ursule babi fallait si landa kende Ursule a jouera bien te. Bon, wana izali façon ya bantu. Di vediri izali itapi ya science ya mutu, ya ngunga ya mutu. Mukolo mususu mpi ba obinga sila bisalu akenda kusala théâtre na États-Unis. Uza uyuga soka kei na États-Unis ake usala théâtre. Igusala bantu mutima pasi. Uza umona. Bongi kupesa marishi kukangula nzila na muntu oyo Nzambe aza kupambula. Izali bon. Voilà. C'est bon to ko bana biso ba comédien pe le lo ba kangi bango miyibi ozan information na ba yibi ba Kabelo et pas Olga Kabelo. Na yibi ya monte. Na yuki pai na yo. Na yibi makambo wana te. Ba yibi ba Kabelo bazaki na karaoke ya Maman na biso Karine Pala na PCP Mbote bandaki ko sala ba koyemba na bango wana basala na mois de la femme souvent mais le kola mois de la femme oyo kutana ki ba makambu ebele ba matanga Serge Souzi Bantoua tika ki biso pe à son âme nde ba repoussa ki yango na main awa e ko sala ke Bazo mata Olga Kabelo pa ye pour na promotion na ye apesa ki bango ba Kabelo prix ayo ko boto la bango ale aye ko loba lisusu ke ba yibi ba Kabelo na ye nkula na zala kite na yibi mpite moi mpi ya témoigner izalite parce que na zala kite
Maïda théâtre na biso eke na niveau ni ndongo zo mona pa théâtre na biso ezoke na niveau ni mama tuza usala mission mibali tuza usala mission mibali to kolamba la biso za comédienne parce que naza ulamba kansu za utuna makamu ya libanda te libanda te oza na kati oza na théâtre oza na kati ya maboke kasi naza na kati ya maboke ya on naza usala ilubu kasi ilubu lokolo oza ozali comédienne Maïda donc voilà yango na wakotuna o mwa mituna oyo c'est qui Maïda osali combien de temps na théâtre carrière na yo si oki tokoki koloba osali mibu boni na banda ki pa papa na biso mangwa ou maître pa ila indengi wan grand yaya voilà pe a sonami oh bande pas maître pai biso tulungu kuna biso nyonso na ba président na biso fameno misobi o nazali lelu na lise boy fondation biso nyonso tuzala ki pa ya papa na biso mangwa ou izala ba ibaka tawana ba Gabriel tulungu biso nyonso pa papa na biso mangwa ou ba Zena ba Willy Mambu ba Gabriel wana voilà ba Mundweri ba Vega ou ba Kisita Vega unkumbu na ye izalaka ye yoma yoma wana nkumbu ya yoma nkumbu ya epai ya papa na biso voilà gau ya yiku kamata yangu kuna isika bakendaka bango nyonso mouvement na ba longwa bino pe boyo longwa ya basali Lisbon tenga na lungwa tenga na tikalaka après ya kolongwa après tikala pa ya mangwau isika yimbilaka nga inzim mama idati mama idakede wana nzimbu mangwau abimisilaka ngai apomoni moye te yo longwa no te ngai na lungwa te mouvement ikufaka tangu papa na biso akei mputu atiki bébé santé a simba mouvement azala vice président al bébé santé mpi aza kuka na yete mouvement yi kupanzana ngana bandi na nga uteka bambala na ngana manyoko na ngana Marcel Belte oui Marcel Belte na bandi na ngai kuteka ana na yi umona président na ngai Sida Bilele ya José de Londres Taïmanike mais ya mwana mubali José de Londres na binga ye mon fils parce que alinga ngampi mingi bayona bayi ubinga ngai na papa na biso fameno misobi o mama ida biso to sali mouvement kuna isika to kenda to kabana na biso to sali mouvement na biso to yiku kamata yo kwa uzala mama kubanda 2003 voilà tenale ce qui te bito compter donc 20 ans 20 ans de carrière ya carrière te wana ipa ya fameno misobi Lise Boy Fondation ikukisi 20 ans wana na tuzala déjà si tulungu pa ya mangwao na kanisi ikumi ngunga na ngai ya ucha voilà ya ucha misuni na kati ya mai na biso etoki misuni na kati ya mai za umona mai faso itoki voilà oh kaka mai na carbonate dans bicarbonate peut dépendre na mesure ya moto po so pe leki mabete Maïda di carbonate za o le panda faso na mesure ya biloko na mesure ya biloko tango yo finiki za ucha mungwa ucha mungwa kula izali na carbonate bicarbonate pesa dala mungwa wana na lubiti ya mungwa so mungwa ndiki bino ba journaliste buzala ka basongi so ukena utonga nga mama idala mbila kibiso bino buzala mungwa tena biso ba journaliste to za basongi songi bino mo ba comédien bolingana te bomitonga naka wana soki toki
neti mayibu. Voilà. Naza kulemba usula mayibu te parce que na lingi tangu bantu baza ule yango bayuka zelu te. Voilà, Maïda, 20 ans de carrière. On a fait déjà mbote na le roi du rire. 20 et pas na Lisbonne. Ah, na Lisbonne. Kasi on a bien na Lisbonne. Quand il avant on a écouté ça combien? Mangwaou ça là combien? Na ipa mangwaou na kota na 99. Waouh. 99. À part 99 wana théâtre oyo ina bana usala na kalasi. Soko natali théâtre ya groupe salongo ngampi tauna okena kalasi na bani mpi kusala yango na bana kalasi na biso. Maïda théâtre et apporté là nini pour depuis 99 si le lot 2023. Il le goûté. Oh, musala yo sala et porté là et l'autre. Il le monté. Bénéfice monto zo na théâtre. Bénéfice monté à part de relation. Maman journaliste, na lingu cha Maïda. Maïda. Voilà, ton coco balabiso et la mbeleke seni et comme na moment où ça maïbu na biso. Tango yo naza kutia mayibu kwa na chaki mai na bicarbonate bicarbonate tango mai toki na timbisi ya kukauka na tiki na finiki toki tango naza kutia nini mayibu tedili bana mputu butala kabai tapi nyonso yo mama ida za kutia tango lambi la papa utilie na mesa akutuna yo sexe c'est comme ça. Qu'est-ce qui m'a préparé? Wana kutuna yo na français. Tango kutuna na anglais. Yiki ulamba gi. Ulamba madungu mapimbu. Wana tuni yo na anglais. Voilà. Et l'ambeleke seni. La charismatique Coldine Zongo alinga mama ida sala ilubu yango. Za kumona ilubu ya mama ida. Mayebu mpina kataka yango mikete. Parce que igulemba nango. Nukula na tika nade igulemba. Wana déjà bilo na biso za na moto okokolia ngo na fufu encore bato bandu balinga fufu. Balinga fufu makasi boepwani. Tubinga ngo kadu. Kadu. Na ningisi kwa ikota kalunadi ikota ndogo nyingi mama ida isika wana tangu cheki buina mona kite itapi nyonso naza kuexplica kwa mtu nyonso akomba wana na finiki toka lisusu tango lukwa na tima yibu na finiki tango isa kutoka lisusu wana na tiba ipis na tima futa ya mbila voilà na tiki moto isala musala na yango te soki toki na moni tiberi wana na kitisi. Voilà, ça continue. Tokoko baka kelambeli ekeseni balobi événement ça c'est encore le 28 mai. Na béni le visionnaire boya ebele papa mema mama bana boya kosekana le roi du rire le phénomène l'a dit Makese Nzongo et Sobe boya to seka donc ekozala malangu mingi le 28 mai na béni le visionnaire koseka agogo ya solo na uzanga te jamais tozanga na kumema mpibantu na ngai lukula bayaya na ngai sele na kumema bango mama sociale na kati ya vale voilà mama sociale mama mo malamu motema malamu na lubi na yo tala kaka azala kasi uza uliga na yo na nzila mwana mama uza ulika buimpwala nini umela kanini ale nguni yosukuluba uyiko fanda kama takiti neti ngaya kana okota atindeli nga daba zela nga de secret merci mama na lubi na yo ti mama social
mama mutima yangwa na bantu boy bakufa nokite nzambe abatila Chantal Nzambe TV wana na Chantal ngai Tolamokina tongo tomoni nouveauté Chantal Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chez Nabana Mboka, Chantal Nzambe TV. Sokolingo e baba sango yambo. Soka monubwe, umna tango olunga na mputo au ya oluba. Ida lambi langa ifaso lamba kimaye uwana. Bangu nyonso ba rimi ler pengene. Bana mputu. Ba mama ida. Lamba faso lamba kawana. Bana mputu so ba yiki sasa ba linga ba vive c'était hein. Oh la mer, oh ngombe, oh ni. De, oh nsusu au kenda na ngwa balemba yango na mputu. Bango biloko ya bio. Biloko ya. Antoka maida. Babinga oni ni bio. Bio. Don naturel, oeza naturel. Chantal Nzambe TV, Shena Bana Nzambe Angoyo. Mama, Shena Bana Boka, Shena Bana Boka. Chantal Nzambe Mateya kitoko ba emission pe kitoko. Eza kolendi sa kondima na biso Chantal Nzambe. Ararare dodo bana boka, Shena Bana Boka, Chantal Nzambe, Shena Bana Boka, Shena Bana Boka, Chantal Nzambe TV, Chantal Nzambe TV. Wana ntango yo. La chaîne qui nous informe. Nakanisi bino mo buza komona. Na chaki mai na ti rikalbunadi na timbisa ukauka na timaye ntango naza ucha by peace na ngai na kati nyonso ya unaza kusupa be peace ngwa vota o rappeler nanu ndembi be peace by peace ezali ai ezali ai pidipidi tomate ya mbuma ndembi na feye voilà na feye naza kusupa nyonso na nzungu Bepis pesa la selon mutu koki otuta obie koki okata pona moni okati na yo te ngai ba ipisi na tuta te na mona musala nyonso ipanza na nzungu voilà ipanza na kaka tomate ambuma ukati na mbeli ukati mikemke na mbeli ai mpi ukati mikemke na mbeli so musukadu usalila uza kupalula bweza kukwena nzungu na mona musala mingi mpona ulape so ulape bino mo bubinga ko rape la isali boye wana naza kucha mafuta na ngai ya mbila Sheradini pindi na kati ya Belgique za umona façon mama ida lambi oh biloko ya mbuka mama ana baba mama Neli baba mama ida Yohana oh mama ida mikolo za osala ilubute yango na sali tango na za utia mafuta mbila mafuta mbila soku biloko zali mingi zali na mai mingi uti mafuta ya mbila ibutaka disusu mai Foze la mai ka mai kauki mafuta on pe mingi te mafuta mingi quantité ka ya biloko mafuta mingi te parce que lukula na salibui mafuta mbila na likarbonate butaka mai mafuta mbila na bicarbonate ibutaka mai wana uza kumona supu mpi ikumizioni tala ipesi mpusa kulia
Voilà. Lembula ya Mama Ida. Isala honorable Nestor Kanga. Aibiti Mama Ida mukunzi ya lembula. Belmondo honorable. Aibiti Mama Ida mpwana ulamba. Asakanite. Wana na finiki. Kwa baipisi. Itoka. Makanisi toza uzila itoka bona kitisa. Batata maman bandoki et Cissé Bandiko. Partout dans le monde entier. Bino yo sabringa femme nom isobe le roi du rire. Na sangi bino iluku moko pa bino pibusenga biso trop. Femme nom ibwaka nga, femme nom isalila nga nzimbu boy. Femme nom isalila nga boy. Memba ribusu article na bino kodeme pe asenga bino eroko. So busari yango na kuzana conscience ke buringa nga. Soki buringa tout le monde va s'abonner à Chantal Yanzambi TV. Chantal Yanzambi TV. Soku kutiwana ucheka katwing mbaramoko ubanutala bagaga somo ya kitoko na Chantal Yanzambi TV o biso nyonso teza ureka kuna. Minga kurubisa te. À la prochaine. Point lelo narimwe. Chers amis, ne vous trompez pas d'adresse. Chaîne est belé, mais chaîne est moko. Chantal Yanzambi TV. Abonnez-vous massivement, brutalement. Nanzambe, akobetilo maboko, okozala beni. Chaîne ya moko, Chantal Yanzambe TV. Bana mputu, bana Kongole mo Clarisse, bana mukiri mumfimba. Vediri nazaru dubana binu sieni sali kaka moko. Oi binu bubanda kutala. Sieni wana Chantal Yanzambi TV. Chantal Yanzambi TV izali na makambu nyonso na kati. Oi binu bugulanda. Izali na information, izali na magag, izali na mafilme, izali na muziki ya lelizezi na ya bantu wa mukiri. Izali na makambu nyonso. Oi binu bulinga utala na mukiri mumvimba. Soku na kusi. Ay, Maida akusa rate alubara ya solo. Ngana kei na kekuzapa na tala. Chantal Yanzambi TV, la chaîne qui nous informe. Comment Tolamokina Tongo, Tomo les nouveautés. Chantal Yanzambi TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Yanzambi TV. Sokolingo ye baba sango ya mboka kota na Chantal Yanzambi TV. Mate ya kitoko ba émission ya kitoko kokuta se na Chantal Yanzambi TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Yanzambi TV. Tumemeli bino bililinde ya sika Chantal Yanzambi TV yangoyo. Chantal Yanzambi TV mama Shena bana mboka yangoyo. Chantal Yanzambi TV Shena bana mboka. Voilà Chantal Yanzambi TV, beau s'abonner massivement, beau liker, beau commenter. Mama Ida tukumi na suka elu na biso, rubrique na biso elambeli ekeseni. Moi ndeko ya subiso moi na retard, moi résumé ya ndengo lambaki tito komi na biso na suka awa osalelaki ndenge nini yo moko bandeko na biso babandeki biso babande na biso du début jusqu'à awa tozo chiter déjà yebisa bango olambeli biso maebo bicarbonate na mbisi ya kokauka olambaki yango ndenge nini. Fediri bana mputu binu mubuibi Mama Ida luboko ya Mama Ida lembula so sariboy lembula musapu lembula lutu lembula fuseti sani nzungu ona lambili lembula parce que Mama Ida mukunja di boko ya olamba mwana mumbala Voilà. na lubi na lambi kinzeki po bisu na mandundu tu bingaka yango kinzeki ma binu bubingaka mayebo na anglais babinga yango kulusi
na français quand tu veux bantu français na mputu ba yibat kwa bana mindeli mpi baza kutala ilubu ya mama ida na mputu mayebu yangu ana kilebu kinzeki makutu oyo bubinga kana gingala na ti mbisi ya kukauka paske namona ki nachaka mambinju nachaka nini namona ite wana mdeli wana na lambaka mingi yangu ana lilu na lubiti nzila mukuse oyo ata uzali pelse utikali na ngunga moko mpa ukena musala ku lamba mpishiluli ukei na tima ina moto mai tokina tina likalbilati nzila moko nzila moko ntangu itoki na kama timbisi na ngaya kukauka na buaki na mai na njungu itoki na kama ti mungwa na ti na kama ti mayebu na ngai mpi na bakisi itoki na kama ti mafuta ya mbila na lambaka na l'huile te parce que l'huile kondisaka mafuta ya mbila ipesaka vitamini E obaki vitamine E to A obaki vitamine ngana busani Fedi za mona bu kompandanga parce que bangvula na ngai na kumukulu na za kuiba makambu bien te kansi na ulamba na busa na kate na wana za uluba façon na lambiri en tout cas izali complication te voilà izali clair izali tout droit usa kumona vediri nyoso izali bien yangwana na bingpi na zali mpi na ba invita na ngai bazali awa oyo bakulia yo muntu late ba invita na ngai bakuluba na binuti vediri biloko lembula batigana itoki bazali wana vediri bangu nyoso bandi kuna ngai basi bandi kuna ngai mibali yemoko mama oya yambi bisu kati na oyisika mama na bisu sele eyenga mama sele yenga mulonga ni papa na bisu chinai vediri nzambi apambula bango mama sele yenga na papa na bisu chinai vraiment nzambi apambula bango bana mpi bapambwa ma na bulingu nyoso parce que bazali mingi te ba pesa yo si passe ya osala émission boy bazali mingi te azali mutima munene. Merci na pesi bango. Voilà, Maman Ida, merci beaucoup. Continuez à servir Nayo. Là, je dis un grand merci à Montréal, Maslo Mambote, image se dit waouh. En tout cas, Maman Ida, sans commentaire, binomo bomoni, à Lambeli biso, toke na bandundu, bapangi na beno, ya Serge Basonsi, ya Nono Basonsi, Maître Christian Basonsi. Biloko na bino yango wana Mama Ida lambeli biso maebo ache bicarbonate mbisi ya kokauka foyoka feeling na seben. En tout cas un grand merci à Mayende la sublime maman Chantal Yende Pumbu maman oya adopta Samigra Amba, je l'aime beaucoup na lingaro makasi maman d'amour a motema batu ya papa Joseph Kanda Petit bambote na bino esika ezwami bino na pesi pembote na nga na DJ Overdose John Cash Money na Bossanité, le lion de la tribu des Jida, Charles, le jeune millionnaire Charles Pumbu, pourquoi pas Charles de Gaulle, champion Rodrigue Aibanda Bambote na yo na Bossanité, Noël Ndandi, je te salue, ma star Mati de Gaulle, la pesi yombote si kezwami yo. En tout cas, bon s'abonner massivement, bon liker, bon commenter et là mbeleke seni bilengi ya boye bokomona ngokaka na Chantal Yanzambe TV, Chantal Yanzambe TV. Yanzambe nde makambu. Donc bon s'abonner massivement en pagaille ezala kinga ya bino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. Comme l'actualité nous oblige à faire des analyses, les lotoye la kibino et l'ambelier keseni mbote nanga na mama sele eyenga mama ya motema malamu oyo adopté na Samigra Amba ebisinga imwana ngai soki moi transport ezangi benga ngai mama sele, je t'aime beaucoup na lelo ya trop. En tout cas ngana bino tokutani mbala ya sima. Mon fils Chrismi Mavungu, je t'aime beaucoup. Classe Mambote, je te salue. En tout cas un grand merci à tout le monde. Ono solinga Samigra Amba nga pe na rolinga yo ono solinga ngate sege yo moko na Nzambe iyongi ifengonya. Bisous ba. Maman Ida ça va. Maman
ça va. Merci de maman qui a bien considéré au bien surtout au lien. Ensemble, rien à commenter, rien à dire. Donc, maman bien s'arrête pas, donc mal à se mettre pour financer et des cas aux agriculteurs. Merci. Donc, loko minya ko le beati kile bona musi bona oli ya lelo na ebité maman ida biloko abeti oyo loboko oyo donc vraiment loboko vraiment bandu moi qui l'aime mukedi pima mbisa okauka yangone biso na bandu mituliaka boy kitoko to se pela la prochaine et les caprices que oyo ya lelo. Bon. Onde lubu e lubu ya somo mbisa okauka na mayebo o bataba musu babenga kileb mayebo musu babenga matoi o mama idala biso na bicarbonate e pa na biso na mboka na so ba mongo babenga wenguta oyo suka ondika cheni film talambi ngai mama sele eyenga oh mama ida lambi suka dans le boka mama ida non te ba mi balete lembula bana poto so boye kishasa lembula boluka mama ida oh nde suka na elubu na ebisi na mwana ngai Debora na Canada mama oyo suka na elubu mama ida salon Debora lelo china docteur Debora lelo china okay oyo mama ida sali mama yo tolinga mayebo suka soko ye toluka mama ida na pesi bana poto nyonso bambote bele nzamba zo batela nzambe pa batela pe bino nzamba pa batela pe cameraman o asali musala oyo. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe.